mais j'ai 3 enfants. Depuis combien de temps que tu es divorcée? Ça fait 4 ans que je vis seule. Donc, ça fait 4 ans que je vis seule, ça fait 4 ans jour pour jour. Au début, excusez-moi, il y a une voiture en panne devant. Voilà. Au début, je ne voulais pas en parler parce que j'aimais beaucoup le père de mes enfants. Je souhaitais à ce qu'on puisse vaincre les différends. Je pensais qu'on allait revenir. Je pensais qu'il allait aussi écouter ce que je lui demandais, qu'il allait fournir des efforts. Bon, je pense qu'il a trouvé aussi que ce n'était pas important pour lui de fournir des efforts pour moi. Et donc, ça fait 4 ans jour pour jour, quoi, bientôt 5 ans. Oui, je peux faire un featuring avec un enfant de 19 ans. Un pasteur ou un chantre. Oyo, c'est divorcé na basi na bango. Mais s'il faut répondre, on doit répondre par rapport à la parole de Dieu. Et par rapport à la parole de Dieu, divorce est autorisé. L'obéissance pèse à infidélité. Moi, soyez que la mobilité. Teti nanda ku papa. Non, l'infidélité. Non, bandeko bakoki kotanga ba version ebele, hein. Parce que au moni mingi peut-être que totanga mingi version lui second, mais kende par exemple na français courant, kende na darby, kende na semer, kende na crampon, on comprendre que l'infidélité dont on parle ici est que moi si abimi na mobali mususu asangisi nzoto na mobali mususu nde infidélité oyo Jésus a sali mention na verset oyo. Donc la femme a commis l'adultère. L'infidélité, Christ a souligné. Tant que j'ai vie et tant que ma femme vit, nous devons être ensemble. Et ce qui est loko e kaboli biso, eza adultère ya mwasi na ngai te, et que nga na koti na mariage mususu, nga pe côté na ke je commets l'adultère. Et sa Bible, to expliquer yango ndenge ezali sans que se gêner. Fidélité, ok, Bible ezolobela, ezali kozanga soumission te. Impolitesse te. Non. Ah oui, ça adultère. L'adultère, ok. Pour ceux qui ont kaka ya impolitesse, na ya kozanga, ya kozala un peu insoumise. Basi nyonso ba bengana. Et mibali nyonso ba bengana basi na bango parce que nous sommes des mariés, nous comprenons ce que nous disons. Mobali nyonso ayebi ba défaut ya mwasi na ye. Mobali nyonso azolandanga ayebi que mwasi oyo garder na ndako ana ba azana ba défaut. Mais malgré ba défaut na bozalaka na ye. Mais mukolo yo ko apprendre que mwasi na yo abimina mobali, je ne crois pas que on supporter yango. C'est pourquoi Jésus dit que mutoyo abengani mwasi na ye pe abali mususu azosala adultère, sauf en cas de fidélité, c'est-à-dire sauf au cas où moi sinayo abimina mobali mususu. Bon, en fait bazo vivre na masum. En fait nazo linga vraiment te na sala émission comme un juge. Mais nazo linga simplement na la sa position ya Bible que divorce est autorisé te, à moins que moi sinayo asala et kobo wana tu as quand même na soutien ya Bible. Vous avez quand même na soutien ya Bible. Je vous déclare que celui qui divorce et se remarie commet un adultère, sauf en cas d'immoralité sexuelle. Voilà. Mais naka wana ndenge Bible ezoloba netu yo pe ko zali versé dans les Écritures papa et seigneur au divorcer na moi so asa de kobo. Mais si, mais sa position ya Bible. Est-ce qu'il y a un homme entre nous qu'on se le dise? Il y a un homme qui peut supporter cela. Que moi sinayo abimina mbali mususu. Et puis azonge liyo po bozala nae. Et les katé. Et les katé, je pense que je ne souhaite même pas que Eloga Bongo est comme la moi sinanga parce que c'est difficile à supporter. Vraiment. C'est vraiment difficile à supporter. Même si on est rempli du Saint-Esprit, c'est difficile à supporter. Il faut prier que Eloga Bongo est comme la moi sinanga. Attends, na noto na lotango même pas.
Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci. Nabino Nyonstu Bozali connecté Bozola Nabiso de partout. Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezo Futa, Simana, Toya Kolobake, Nzamba, Boto, Koye, Lissousou Wapi, bien-aimé, et Longo, na pasteur, Fezamissia, la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich, na Filo Mukwaya, Motema ya Filo, ya Bivens de Homo depuis longtemps, na Maman Gisèle, Luke, le Motema Papa, Emmanuel, na Boston. Bonzambe, na Bonzambe, Lola Ezo Futabiso bien-aimé toujours na cadre ya émission na binonzela Lola tozo kota le loto ya mina tozana na plateau bien-aimé bande komingi ba bengaki concernant sujet ya divorce bien-aimé dans le Seigneur et surtout le loko ke bo ta peut comment na vidéo moko soki ke réalisateur a retiré la biso yango ya centre de l'éternel Mama Lydia bien-aimé dans le Seigneur oye moko salaki alobike bazali sousna mobile na été bazali divorcé bien-aimé dans le Seigneur et toko la na vidéo juste extrait. Mais j'ai 3 enfants. Depuis combien de temps que tu es divorcé? Ça fait 4 ans que je vis seule. Donc ça fait 4 ans que je vis seule, ça fait 4 ans jour pour jour. Au début, excusez-moi, il y a une voiture en panne devant. Voilà. Au début, je ne voulais pas en parler parce que j'aimais beaucoup le père de mes enfants. Je souhaitais à ce qu'on puisse vaincre les différends. Je pensais qu'on allait revenir. Je pensais qu'il allait aussi écouter ce que je lui demandais, qu'il allait fournir les efforts. Bon, je pense qu'il a trouvé aussi que ce n'était pas important pour lui de fournir les efforts pour moi. Et donc, ça fait 4 ans jour pour jour, quoi, bientôt 5 ans. Oui, je peux faire un featuring avec un enfant de 19 ans. Voilà, là vous venez de suivre Mama Lydia. Il y a mon collègue à l'objet qui est papa pasteur parce que mon papa pasteur n'a pas essayé de monter si caso dans l'abisso, tout travail à peine mingi, na manager. En tout cas, Mama Lydia, Azali suna papa pasteur, Azali divorcé, il y a mon collègue Moutalobango, à l'objet qui est en haut de la vidéo. Concernant P, qu'on a vu sur les prophètes, Denis les bien-aimé dans les saints, il paraîtrait que Denis les Mama Tina, il paraîtrait que Assengi divorce na prophète Denis les bien-aimé. Bon, on appelle pasteur rebelle, kabona ba divorce. Est-ce que divorce est permis na Bible bien-aimé dans les Seigneurs? En quel cas Essengi ko divorcer bien-aimé dans les Seigneurs? Est-ce que nouvelle en haut il y a prophète Denis Esaïa solo to Ezakara murmure ou comment parce que na tia on a condition il paraîtrait que Mama Tina o yazali moi si il y a prophète Denis et laisse bien-aimé dans les Seigneurs Assengi divorce que ba kabona na papa prophète Denis laissé prophète de la nation. Qu'est-ce qui ne va pas lire comme ni Baboumi Sarate? En tout cas, restez toujours connectés dans la meilleure chaîne Nabino la voix céleste de la Lola. Et c'est qu'à Bonzambe et Kitarana Loyembo na Maloape na Misala Bonzambe na Bonzambe Lola. Ezo Futa Simana Toya Kolobake Nzamba Boto Koye Lissousou Wapi na Mansazo Biso Tozali na Papa Nabiso qui n'est pas présenté l'apôtre Odon Mafuta. Shalom papa. Shalom. Bonne santé mon papa. Oui, Nangolo Nzambe tout va bien. Kala papa. Ozo mona na te papa ozo tika mwana na yo ozo ya kopambola biso te donc tozali biso lelo biso yo tozali. Est-ce que papa ko ta caméra ko assurer na bandeko na biso que chaque semaine o comme kolela na biso ko expliquer biso ba différents sujets? OK, Nangolo Nzambe toko misalisa po tozala wana pona tokabola na bandeko lilo banzambe. Ok, merci beaucoup papa. Na bande batina ba sujet en tout moment beaucoup tinela biso toujours na main na biso tout na numéro na biso to comme ko sola on a na papa o est compliqué biso muke parce que papa sunga biso déjà na Bible et que ça a vraiment makasi na connaissance autozoara et pas inaye. L'homme de Dieu lilobani ne ko lo ba concernant yo qui déjà annonce nanga concernant les divorce papa. Bien, les Cambodgiens divorce bon, na évité non poser question té mais olobi nga zo penseni ozo penseni parce que ba serviteur ba sananza bazo za divorcer ba musicien chrétien ba pasteur presque belé moi tout temps ba komo ya ba mission na TV bazate bada ba divorcer papa. OK. En fait ceux qui n'ont répondre c'est-à-dire que nga nazo répondre té par rapport à bandeko ba pasteur ou ba chantre oyo ba se divorcer na basi na bango mais s'il faut répondre on a répondre par rapport à la parole de Dieu et par rapport à la parole de Dieu divorce est autorisé té
est autorisé. Oui. Ok, voilà, tu découvrir en haut très bien, papa. Mais tu as divorcé pour la zone que soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Papa, bino ne boza ba modèle. Ezali na ba grand pasteur que bobana ba openzela moko ba génération na bino papa bazo divorcer. Bazo doit basi ya ministère bazo kabona bana na basi na bango. Et seigneur biso pe bana comme ça to landa bino ou comment papa? Ok, bon. To imiter bino makambozo ça. Et lo karoye ba ezaki et ezana lelo ezana ba raison mususu oyo comme ça là que bato ba divorcer, c'est-à-dire les raisons qui ne sont pas de Dieu, c'est-à-dire que ba raison comme ebele oyo ezo sala ke bato ba kende na divorce. Mais à la lumière ya Biblia, Jésus a pesi et condition ka moko dans Matthieu 19 9 alobi, celui qui répudie sa femme. Donc moto a divorcé na mwasi na ye. Pe abali mususu mobali wana sali ekobo, mais a souligné élément moko sauf en cas de fidélité. D'infidélité. Sauf en cas de fidélité. Donc ça veut dire que si mobali a se divorcer na mwasi na ye, raison il faut zalaki mwasi wana asalaki infidélité. Oui. Papa, tant aux autres que infidélité, papa, bandero mingi bazo s'appuyer toujours na place wana il y a infidélité. Ok, ce qui que moi si a sali infidélité, mingi bazo mona net que comme que désobéissance pèse infidélité. Moi ça yo que la mobilité. Teti nanda ku papa. Non, l'infidélité. Non, bandeko bakoki kotanga ba version ebele hein, parce que moni mingi peut-être que totanga mingi version lui second, mais kende par exemple na français courant, kende na darby, kende na semer, kende na crampon, on comprendre que l'infidélité dont on parle ici est que mwasi abimi na mobali mususu asangisi nzoto na mobali mususu nde infidélité oyo Jésus a sali mention na verset oyo. Donc la femme a commis l'adultère. Infidélité, mais papa, tant Christ a souligné. Oh, dans lui seconde, autant bien sûr le bique, sauf pas pour la infidélité, papa. Mais selon la dictionnaire, bazote c'est infidélité, on papa va préciser en hauteur dans la Bible. Le bique manque de fidélité, manquement à ses devoirs. Oui. C'est que moi ça va devoir na été vis-à-vis ya mobile. Mobile pas qu'on s'est retiré non papa. Oui, il y a un lobby, n'a souligné très bien, c'est-à-dire d'une manière générale, il y a une façon de définir nini. Il y a de définir infidélité. Vous voyez, mais dans le contexte où Christ a lobela infidélité awa, azolobela ngona sens c'était que ya moi ça manquait ba devoir na ye. Mais azolobela ngona sens ya moi si abimi na mobali mususu à commettre adultère. Parce que ceux qui pensaient à Jésus ezaka que infidélité ezali naka oyo mwasi a manqué ko remplir ba devoir na ye, c'est que papa Alvin ba mariage nyonso esani et ko kufa parce que basi nyonso ba tomba pe na infidélité. C'est-à-dire na cadre ya mariage wana zo ba tomba na infidélité na cadre ya infidélité, c'est-à-dire que mwasi azo manqué ko sala ba devoir na ye. Peut-être que mobile atika qui asalele loko boy mais asali nini asali yangote, alors que na contexte oyo l'infidélité dont on parle c'est l'adultère. OK. Oui ko boma mariage na contexte oyo. Bon na éviter peut-être que naza na difficulté à expliquer contexte na lingala, mais au moins bateau ba yebi contexte, c'est-à-dire na esprit à Jésus quand il parlait de l'infidélité ici, il parle de l'adultère. Ce que papa comme contexte papa c'est que Bible nous tous on peut dans un cas il contexte papa. Si. Ma communion tout est dans la Bible. Si, c'est-à-dire que verset nyonso ya Bible pour mutu à comprendre ngo, il faut d'abord à étudier contexte nango, parce que yo oki ko tirer verset dans un chapitre, ozuka verset pas o isolé, mais tango isolé sans oyeba contexte ya chapitre wana verset wana o comprendre rango mabe, parce que o isolé yango na contexte na yango. OK, oui. Si je vous comprends bien papa, oui. Infidélité OK Bible ezolobela ezali kozanga soumission te. Impolitesse te. Non. Aweza adultère.
L'adultère, ok. Pour ceux qui ont kaka ya impolitesse na ya kozanga ya kozala un peu insoumise. Basi nyonso ba bengana et mibali nyonso ba bengana basi na bango parce que nous sommes des mariés, nous comprenons ce que nous disons. Mobali nyonso ayebi ba défaut ya mwasi na ye. Mobali nyonso azolandanga ayebi que mwasi oyo garder na ndako ana ba azana ba défaut. Mais malgré ba défaut na bozalaka na ye. Mais mukolo yo ko apprendre que mwasi na yo abimina mobali, je ne crois pas que on supporter yango. C'est pourquoi Jésus dit que mutoyo abengani mwasi na ye pe abali mususu azosala adultère sauf en cas de fidélité, c'est-à-dire sauf au cas où mwasi na yo abimina mobali mususu. Parce que papa ezala que obali mwasi papa boza na katana ozo saela nzambi. Moi c'est en communauté que libaku na omo boy Bible zo ba que ceux qui que moko na bino sorte que loboko na ozo tina na masumu et communauté occasion de chute pour na okata loboko wana mieux vaut kota na lola attaque na loboko moko. Ceux que moningo bozana moi si bozana na a comme occasion de chute na ko mal à l'aise azo to saote azo bebisa ministère no impolitesse nyonso wana papa et c'est que ko vanda na yo ou comment. Alors les problèmes aussi hein les problèmes aussi eza sincérité. Moi ça comme impolitesse, moi ça zobanga yote, moi ça comme insoumise tout ça. Mais yo parce que mobali na part na yo. Mais quand d'abord qu'on se poser ma question, il y a 2 ans avant dina moiso, il y a 5 ans avant dina moiso. Moi ça azalaki boyete a changé comportement na ye pour nanine. Peut-être aussi que la femme est à tête d'apprendre ou bien ça na ba preuve, il y a vie au mobali a commis nango, il y a babiloko mobali azo sala, maintenant a commis ko réagir. C'est-à-dire que tu dois soutenir moi si tu as une réaction aux ça mais tu dois toujours répondre à la question et que tu as une réaction moi ça commis par rapport à biloko mobali a commis au sala. Mais alors yango te est poussé mobali na nini na divorce ba défaut wana au moi ça commis ko présenter et que kozala ba ko cha moi si ba ko soumettre na un enseignement na un encadrement ba parrain bazali et je pense que loko la moi na mobali bazape toloba tozoba mingi na kaya ba Kristo mosna mobali bazana parrain bazana marraine na bango. Alors parrain na marraine basa musala na bango et puis de deux pasteur ya bango mibali pasteur ya mwasi pasteur ya mobali basala musala na bango mwasi wana bakoki kozongisa à la raison mais yango te ezala motif ya divorce. Vom de Dieu apôtre Odonafu Tabando Bazolanda Biso. Je sais que naye pour na abolir le lobate o que ma commis que ba Moïse baloba mais je suis venu pour l'accomplir papa. Oui. Moïse a pesaka autorisation que mobile a divorcer a sa lettre ya divorce na moi sinaye papa. OK. Parce que Moïse par rapport à verso papa c'est que Yesu aboyi ma commis Moïse a comment qui lettre a pesaka autorisation na bana Israël ou comment. OK. Parce que Moïse a permis qu'il y ait déjà. OK, mais so tangika tozaka na Matthieu 19 ans likamboza ko évoquer wana. Tango Christ a boy divorce. Ba Jif ba informer que Moïse a autorisé qui na mutu apé sa lettre ya divorce et pas ya mwasi na ye. Maintenant Jésus a répondre dans Matthieu 19 a précisé à l'obi c'est à la cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a autorisé. Élément n'est très important. Ça veut dire que Moïse a sali angote na esengo. Jésus a précisé à l'obi pour la dureté à mitema na bino. Ça veut dire que Moïse posa nezala ki bongote. Mais parce que mitema na bino ezala ki dur. Donc Moïse a sala ki lokwa ba bengaka une volonté permissive. C'est-à-dire que bon, na linga ngote mais lokola bolingi bon, muto alinga binga na mwasi na akomela lettre ya divorce. Alors ce qui n'est pas permis. Qui n'est pas permis. Oui, mais maintenant, Zélan a continué. Maintenant, Jésus a dit à l'obi, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. OK. Au commencement, c'était quoi? Au commencement, mais tozongi na Adam na Ève. L'homme quittera, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Et que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Vous voyez, donc, ils ont pour la dureté à mité manabango. En d'autres termes, ils ont pour la incrédulité na bino de Moïse, à Ifsagi bino. Sa lettre ya divorce mais na ibandeli ça veut dire na ibandeli ça veut dire na pensée ya nzambe
divorce ezana place te nzamba kelaki mwasi na mobali ba demeurer ensemble jusqu'à ce que liwa et séparer bango. Mais papa, tant que Moïse a permis ki bango parce que pour ça il y a mité mana bango papa. Mais à permettre bango eloko peke eza nango lisumu te eza péché te. À toi divorcer na moi na bino malgré que eza volonté na bino malgré que eza possibilité na bino na permettre bino bosala mais c'est pas péché. Non, mais divorcer c'est un péché parce que alors comment ça Moïse a permettre na peuple na que ba sala lisumu mobo que na miso nza malinga lisumu. Mais Jésus l'a souligné. Jésus a souligné, alobi Moïse a sali yango pour na dureté à mitema na bino. Ça veut dire que Moïse a sali yango malgré lui. Ça veut dire que Moïse a sali yango contre sa volonté. En fait, qui est Moïse? Moïse n'est pas Jésus. Moïse, c'est un homme de Dieu. Et na Bible wana tango na Bible wana ozomona pe berer Moïse a salité. Lobana libange pesa mai Moïse a salini. Abeti. Ça veut dire que aza dérangé mais loko wana yebi ke za bongote. Alors bon, ça dit loko la mutasiliki alors muto alinga bingana mwasi na ye apesa lettre de divorce. Maintenant Jésus a souligné encore très bien. Alors eza pour na dureté à mitema na bino, eza pour na incrédulité na bino. Nde Moïse a autorisé bino mais au commencement ezala ki bongote. Ça veut dire que divorce eza na place te. Moïse a salaki yango à contre-cœur. Mais Jésus a renvoyé bango au commencement. Na pensé à Nzambe, divorce, ils ont la place. Ils ont la place. Ok, oui. Papa. Nandongo zolo bake. Ah, tu as sujet moussousou. Tu as toujours un sujet nabiso. Oui. Concernant toujours divorce, par là, vous voulez dire que bah oignon tout bah divorce, bah salut les soum. Bon, en fait, bazo vivre na masum. En fait, dans Zolinga vraiment té. N'a sa l'émission comme un juge mais nazolinga simplement na la sa position ya Bible que divorce est autorisé à moins que moi si na yo asala et kobo wana tu as quand même na soutien ya Bible on a quand même na soutien ya Bible on a quand même na un verset à présenter et puis biso ba mibali nyonso toroyo kasango tu as soutenir yo parce que tu as quand même un verset qui te soutient mais divorcer peut obali mususu obali mwasi mususu en tout cas au côté na position oyo et singulité parce que ce que ozotanga Romains 7 verset 2 à 3 Bible lobi ce qui mobali aza vivant et que mwasi ake kosangana na mobali mususu asali adultère du vivant ya mobali na ye mais soki mobali wana akufi et que mwasi wana akomi mwasi ya mobali mususu aso commettre adultère. Ça veut dire que tant que je vis et tant que ma femme vit nous devons être ensemble. Et soki eloko e kaboli biso eza adultère ya mwasi na ngai te et que nga na koti na mariage mususu nga pe côté na ke je commets l'adultère et sa Bible to expliquer yango ndenge zali sans que se gêner devant un public o ezolanda biso. Mais il y a beaucoup des hommes de Dieu, l'homme de Dieu qui ont divorcé baté a toujours li lobanzama abali na yepe mais até a toujours à prier. Ce que par là au niveau de bana biso ni nzama limisi déjà di suma divorce ou comment? Bien non nalina loba que il faut battre les chrétiens. Il faut chaque chrétien en particulier a une connaissance de la parole de Dieu. Et ceux qui chrétiens ont une connaissance de la parole de Dieu, les sous-mounanga pasteur, les sous-mounanga yé aola tangote. Parce que à comprendre que non, ce que mon pasteur a fait c'est un péché et que moi na landaye na lisumuana ezate. Mais malheureusement na cannabis lelo et batu bazan la connaissance de la parole de Dieu c'est pourquoi si le pasteur commet une erreur il est pas saliango et d'ailleurs azoloba pasteur yemo kuta saliango et bongongai. Mais moi le pasteur là je ne suis pas la Bible. Moi le pasteur là je ne suis pas aussi Dieu. Nazamutu erreur nanga et comme ma doctrine té. Voilà, erreur nanga comme ma doctrine té. Erreur nanga eza enseignement té. Vous voyez
que le rôle a divorcé, alors il faut batunyo so baebinga babanda pe ko divorcer, alors babanda ko s'appuyer un exemple nanga non. Là nous tous nous tombons dans un même sac, dans une erreur, dans un péché. Donc papa confirmer biso que liboso caméra bande konyon surtout o que ba divorcer na ba oyo bazodi na ko ba décision à divorcer, divorce est permis dans la Bible. Divorce est permis sauf dans le cas de infidélité à moi si. Ce qui a raison est wanate côté okei kobala tu commets l'adultère. Nzambaza congolais té. Nzambaza congolais té pour to créer kaba raison moko boye to expliquer la Bible na ndenge na biso na Congo. Non. C'est-à-dire le divorce n'est pas permis na pensée ya Christ ndenge totangi yango na Matthieu 19. Merci beaucoup, Pasteur Odon Mafuta. Na bande onions tout bazo landa biso, tozali na Pasteur Odon Mafuta na plateau na biso. Papa le baki peke na nigne na moni versango Matthieu 19. Ah bazo lo bandenge musu Matthieu 19 9 hein? Oui. Aussi dans la semère hein? Je vous déclare que celui qui divorce et se remarie commet un adultère. Oui. Sauf en cas d'immoralité sexuelle. Voilà. Il y a un absent qui il faut pas il faut ce qui est mutatangi dans lui second à mon anine infidélité. Vous voyez? Mais alors il est conseillé que verser au tangi nanini dans lui second mais quand on a semer au moins que semer a tout droit à préciser mbalamogo immoralité pour peut-être que muta kansa infidélité o ezali kambo mususu parce que na yama ba sa na nzambe bela bango ba pesanga ba raison na bango que non impolitesse pour ko boya moi so azo to so te déjà infidélité azo tele mais azo choma à l'aise azo linga ko mikisa te liboso no eza déjà infidélité et sengé boboya no bon to lingi vraiment to influencer basité mais nadina loba boye yo oana mwasi na ndako bon je ne sais pas toi belaka na cadre pastoral ou mobali nyoso et dans mobali nyoso OK ozana mwasi na ndako mo mwasi no agomi ko apprendre que ozobima na secrétaire na yo ozobima na protocole na yo est-ce que mwasi na aobetelo maboko non abetelo maboko te na cas parce que moi c'est seigneur la limite ça mobile toi à divorcer pe non kasi yanga na OK vas-y papa aobetelo maboko te et ça les passe alors soki ayebi ko se maîtriser te au mona micro na ndako moi ça comme président akomi ko présenter moi ba impolitesse suite ya makambo amoni suite ya makambo yo asali nini ayoki mais soki nga naza conscient que nga na otambola mabe kotambola na nga mabe wana nde sali mwasi na nga akoma boye est-ce que aza mwasi obengana non aza mwasi obengana te il faut nga nde na se repentir na ba acte nanga parce que nazala quand même conscient que ba acte oyo eza pona makambo ya azomona o ngana nazo sala donc nazo sala ye pasi là c'est bon alors obengana ce que mwasi oyo peut-être akomi mwa kanda comportement na échanger moi mukie pour peut-être akangi yo na secrétaire akangi yo na protocole ndesko yo mona mwasi wana mabe quelle est cette femme qui peut supporter ba yebisa a mona ba preuve que mobali ne azobima na mwasi mususu protocole secrétaire et camarade na ye mwasi tout ça il y a aucune femme au mona yepe na ndako mikolo na moi comportement sali nini échanger alors ndesko wana yo roloba ke aza impoli aza insoumise il faut qu'on a divorcé na kebala moi si mususu moi te que raisons a fondé te raisons a fondé. Merci beaucoup papa Odon Mafuta parce que na moi sûr que à quoi il s'amina ekobo bako limbisa était papa oui et ça possibilité ko limbisa oui na lobby et ça possibilité OK vas-y parce que tous les hommes selon les écritures papa non c'est-à-dire écriture et biso que ceux qui moi si asali et kobo et seigneur ko bengana c'est qu'on net yo que oza pasteur couple mo boto ye que ngai frère Alvin to ye na moi si na ngai pa na yo non papa pasteur na kanyi moi si na mobali mususu papa et seigneur que tobo ya na ye moi si pa aye azo senga pardon azo li yo net que ozali père na biso elo ni ko loba non moi si ya mutu asali immoralité sikoyo moi si aye gosega pardon liboso nanga eza na effet
pardon fasenga nani te asengi pe mobali na pardon oui mais mobali nde siko aza juge yenda azwa décision yenda za décision yo bengisa bango te ke no bana boza ensemble limisa boza toujours couple na non personnellement je vais ici dire clairement et la vérité que je vais me réserver na kawana ya koloba na mobali hein. Et pourquoi? Parce que quelque chose peut arriver au yé mobali otanga responsable. Ah bon? Quelque chose peut arriver. Au mobile à Rolobage, non. Moi, si on a zagi na ba preuve nyonso ke asali immoralité, le pasteur m'avait forcé à osani. Il y a continuer na ye. Je vais me réserver na koye bis, na ko charger ye que moi si azaya nani, azaya yo. Donc yo za le seul juge ya Roloba na bengani yo ou bien na salini ou bien na limbisi yo. Déjà problème nanga pasteur te eza mobali parce que ça moi si na ye. Mais naka wana ndenge Bible ezoloba neti yo pe ko zali verser dans les écritures papa et seigneur ko divorcer na moi so asa de kobo. Mais si, mais sa position est la Bible. Est-ce qu'il y a un homme entre nous qu'on se le dise? Il y a un homme qui peut supporter cela que moi si na yo abimina mbali mususu et puis azonge liyo po bozala na ye et les caté. Et les catés, je pense que je ne souhaite même pas que Eloga Bongo est comme la Mwasi Nanga parce que c'est difficile à supporter. Vraiment. C'est vraiment difficile à supporter. Même si on est rempli du Saint-Esprit, c'est difficile à supporter. Il faut prier que Eloga Bongo est comme la Mwasi Nanga. Attends, na noto na lotango même pas. Donc c'est-à-dire j'aimerais, je souhaite nangolo nzambe que natikala na mwasi nanga liwai kaboya biso liwai kaboya papa et ce que Bible ezolobelaka pona mobali papa parce que ceux qui mwasi parce que balobeli mwasi à terre c'est que ce que mwasi te balobeli mobali ndete balobali mobali na ndenge ke bapesi ko boya mwasi na yo parce que infidélité ya mobali mobali oza déjà marié na mwasi obimana na basi mususu net mona ba pasteur ba protocole ba secrétaire net mona pe ba musicien adana mwasi na me akina obota na libanda parce que mwasi na ya bota raté. OK bon wana papa Alvin ne alokola olingo kofrengai wana eza matière moko très difficile. Mais vérité, ce qu'il faut que le bango, Jésus n'a pas à résoudre les questions. Il y a infidélité à Nani. Il y a mobali. Jésus a résoudre en côté. À Tika on a suspense. Jésus a résoudre infidélité à Nani. Il y a moi si, mais il y a mobali à l'obéli en côté. C'est qui elingi kolobate que Jésus a encouragé mibali nanine na infidélité, mais Jésus à résoudre les questions à pesi solution kaka à résoudre seulement infidélité à nani infidélité à mwasi. Mais s'il faut conseiller na kolobake mwasi aboma libala na yete pour akangi mobali na ye na mwasi parce que Bible il lobeli yango te. Alors yépe aboma libala na yete parce que il est permis na biso mibala to za na D3 papa. Il n'est pas permis mobali pe. En fait mobali faut affidèle et pas ya mwasi tout comme moi si pas affidèle et pas ya mobali. Mais ce que Bible tiki biso au monde est difficile hein. Il y a repesa ba solution mususu na makambo Bible avandi kimia. Il faut qu'on se réserve parce que biso toza batu Bible za zamba, Bible za mozindo. C'est-à-dire Bible vandi kimia na domaine wana. Il y a infidélité ya nani, ya mobali. Alors biso to lukato forcer interprétation te poto lo ba n'importe quoi. Alors il faut naza sincère que moi si so okangi mobali na infidélité, bon, tu n'es pas autorisé par la Bible ya roboma libala. Mais luka nzambe oyo azana makoki ya ko changer mitema ya batu pour azongisa motema ya mobali na yo et pas na yo. Voilà. Merci beaucoup papa Odom Mafuga. Tozo kotaka na 6 ans toujours na magamusu na lobike papa obakisa. Ana bile papa na moment kalizaki ke so bakangi mwasi. Na mobali mususu baba ko lapide. Oui. Mais mobile batika ko lobia mobile on dirait que ezaki permet roza na na basi mibale mais mwasi te. Non. Quand ndenge nazoloba ça c'est un ezalo la mystère mobo et batami
Bible etika retoucher mon Bible boko fongola ngo. Vous voyez, mystère moko boye ebatami na vie ya mobali. O Bible boko sa nini ko fongola yango. Mais kolobake eza autorisé na nani na mobali azala na basi ebele. Nazomona na Bible te à moins que bato ba. Et d'après les sous-moutés papa cause la polygame. Mais non, mais la polygamie est soutenue dans la Bible. Polygamie est volonté, est volonté nzambe te. Est volonté nzambe te ne tomoni basa na nzambe ebele na kata Bible. Abraham papa moi si na emo ko Sarah pesier servante na ba ke no robota na mwana. Oui. Oyebi Abraham père de la foi. Omoni tangu nzamba bandi mokili na ye, tangu nzamba bandi mokili na ye ezana makambu mususu o nzamba atikaki. Par exemple mokili ekomi mokili epa ya nani ya nzambe. Non docteur ba Adana Eve babotiti tangu baboti Kain na nani na Abel non Kain bomi mais et après bano mibale Bible lobi nini ke Adana Eve babotaki lisusu bana mususu siko mokili ekomi ebela parti ya banani à partir quand il y a bandeko no ya bana oyo Adana Eve basaki nini babotaki donc en ce moment là nzamba a autorisé même inceste donc bana mususu ke babotaki ezai inceste o ke Bible était dans la Bible était le mélange inceste bon siko bato wana kasi bawitaki wapi il y a une question na ngana poser babotaki wapi oui mais nzamba a autorisé inceste na wana to wana depuis ya monde na ibandeli donc nzamba autorisé na elo mobo inceste. Et ça la manon. Oui, nazoloba. Ngana memi na on commencement. D'accord. C'est-à-dire pour nzamba atteindre but na ye. Mais maintenant au monde a temps mokili évoluer. Inceste et kokota na loi. OK. Il y a Moïse. Et comme nini. Et comme mabé. Vous comprendre. Ça c'est 1 2. Soko zui nzambe tant qu'on a besoin à peuple naïe peuple autozo bengalelo Israël ba Jif il a permis d'autres choses par exemple na vie ya Jacob aboti pena banane na ba servante. OK. D'accord. Mais ce que Israël tant qu'on komika peuple on remarque que nzamba autorisé qui ba makambo mususu te comme ba inceste a autorisé qui ngo lisusu te. OK. On remarque que inceste tango ekotaki na ndako ya David et même nini et même qui division et même qui haine jusqu'à ce que Absalom a qui fait décision aboma Amnon. Ozomona c'est-à-dire tango mokili évolue qui inceste et qui comme un péché devant Dieu. Alors non polygamie. Alors maintenant polygamie il y a Abraham, il y a David, il y a bango nyonso. Nzamba soutenant mututé na polygamie. A frapper monter na polygamie. Pardon? Atika peut frapper attends na monter pour la polygamie papa. Mais landé la vie à David. Landé la vie à David, landé la vie à bana David. On comprendre que polygamie ça va problème. Division, haine, médisance et continue la famille à David pourquoi? Parce que Amnon tango abimina nani? Abimina a violé Tamar. Baza papa moro mais ba maman moro te. Maintenant Absalom a frère direct ya nani? Ya Tamar. Et là on a Lucas Sala, a la vengeance. Vous comprenez? Bana ya papa moko mais ya maman moko te. Alors meurtre et continue na kata nini? Et continue na kata libota. Pourquoi? Mais c'est ezapona polygamie. C'est-à-dire Dieu n'a pas autorisé la polygamie. Mais batouba comment qui polygame pour na plaisir ya nzoto na bango. Pour na plaisir ya nzoto na bango. Mais le modèle ya mariage est un modèle à commencement. L'homme quittera sa femme et s'attachera. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, pas ses femmes. Okay. Et les deux deviendront une seule chair. Na ebe bazolo bela ish na isha. Ish mobali, isha moisi. Moisi moko mbali moko na commencement. Alors soto li to comprendre très bien polygamie, total na ebandeli. Okay. Alors et puis au moment que polygamie ango
tango ebandi na descendant ya nani, ebandi na descendant ya Caïn avec les mecs. Moi na opa ebagi malamu te nzamba tata na ye. Neto lobi ke to banana ebandi papa to dit Genèse 2:21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui est Abraham, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Donc l'Éternel Dieu a pris l'une de ses côtes à Salimoisi. Voilà. Et Abraham avait combien de côtes, papa? Pardon? Abraham. Adam n'a pas côte belé. Mais Yesu n'a pas si mbote na yamaye déjà l'homme de Dieu, pasteur Nabiso, son nom comme m'échappe, pasteur Kassé. Tout cela peut du solo, papa. Tant on a vu côte. Moko, il y a Abraham. Et il y a Adam, a sali Ève. C'est que par contre, monsieur, c'est Tikali. Nous n'avons pas encore la deuxième côte, pas sali deuxième mois, sinon, papa. C'est qui nous prouve que non, au côté, on a bas, bon, je ne sais pas là si c'est quelle interprétation. Hein. Donc, en tout cas, ça me gênait, je dirais qu'une interprétation démoniaque, une interprétation satanique. Comment ça? Justement, dans on a besoin de côte moko pas ça la moi si, et ça leçon azo pesa et pas mobali que moi si et pas na yo ozalaka moko. Mais que par côte mususu on a pe ka cause après seleni mobali basi mususu papa. Bon, ndenge pasteur Kassa défendant na émission na yamba. Mais akokaki kasika ne bandeli wana, nzamba akokaki kaka ne bandeli wana azo apé 2 ou 3 côtes. Azo apé 2 ou 3 côtes, mais le fait qu'azuka côte moko, c'est déjà une leçon. Et maintenant, tant que côte moko a signifié yango, l'homme quittera, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair, les deux. Maintenant, si on a des bassi, comme on a bassi, mi balé, mi satou. Bon, ça, nous autres combien? Parce qu'il faut former une seule chair, na moi si na yo moko. Mais ce qu'on a deuxième, on a troisième, on a quatrième. Bon, on a formé, nous autres combien? Ça n'a pas de sens. Interprétation, on a, satanico-démoniaque. Merci beaucoup, apôtre Odon. Yesu nakata Bible, azanete mobali na biso papa église. Oui. Abet pe lycée, il y a 10 femmes au ke baba ngo zela mobali na bango. Oui. Ezo bimake, Yesu azana basi ebele. Et pourquoi biso ka ke tozaka na mwasi moko papa? OK. Omoni wana d'abord faut batuba yebake les diverges non? Wana eza d'abord parabole. Eza d'abord parabole. Et parabole eza na façon bayekolaka yango. Parabole eza na façon bayekolaka yango. Alors, toki kozwa les diverges. Soko zwi yango na sens ka ya bon. D'abord, qui a dit que diverge wana il faut ko chango le roi basi. Pourquoi pas qu'on représente par église? Pour l'église, toza basi, toza pena mibali. Toza basi, toza pena mibali. Oui. Parlons nous le banini papa. Non, parce que quand on parle de l'épouse de Jésus, on parle de l'église. Or l'église n'est pas seulement composée de femmes. Dans quatre églises, il y a des femmes, il y a des hommes. Mais naba homme wana, naba femme wana. Église, baza épouse ya nani? Épouse ya Christ. Mais kozwa siko contexte wana que Jésus azana ana basi na basi ebele yango na epesa biso nzela to sa nini to balape basi ebele ezana sens te. Bon, est-ce que on a Kinshasa il y a pas des églises? Ezali et bon en Afrique ezali et bon en Europe, na Amérique, na Asie, na Océanie be église ezali. Donc Jésus n'a pas qu'une seule femme. Non, maintenant toutes ces églises-là, elles ont constitué. En fait, na kata église wana locale, bato baza purifié, sanctifié, bango nyonso na monde bazo former une église qu'on appelle église universelle, église corps mystique de Christ. Alors, ndenge yo fandi wana, ozana Jésus non, mais aux églises. Oza mwasi non. Nga peso nga nazana Christ na mwasi. Mon frère cameraman pe azana Christ azanani azamwasi mais na biso nyonso toza komi lengela pona enlèvement ya nini enlèvement ya église siko soki yo bebisi Christ aye yo sa nini otikali mais kozwa contexte wana kokenda ngo na contexte ya mariage physique hein eza liboma
wana vraiment eza liboma. Donc parce que message wana eza message ya retour ya Christ qui n'a rien à voir avec le mariage sur le plan physique. Ça n'a rien à voir. L'homme de Dieu, quand même, être polygame, mais ça n'a pas de somme. La Bible dit que ça des sommes. Non. C'est pas un péché pour la polygame. Tout ce qui a na vie Abraham, pour comprendre le mot. Abraham, dans l'Ancien Testament, non? Abraham a boti pena basi musuloka, a boti na servante, non? Servante na Agar, a boti pena Ketura. Ketura, ouais. Vous voyez? Mais tant qu'on a fait promesse et pas à Abraham, pour la naissance de Isaac. Vous voyez? Tant que Sarah Monique et Isaac a zoyate, il a conseillé à son mari, Azwa Agar, pour appeler ça Yenine, Moana. Ismaël a salinine. A botami. Mais à la moana ya nani? À la moana ya Abraham. Et Sengela qui suko nzamba lobake donc. Et la can a pesa qui est salinine. Et kokisami, oso zunan. Ozu moana. Mais non, non. C'est comme si kobota mayanani ya Ismaël. Et zalaki nan accomplissement ya promesse te. Soki bongo, Isaac aza soutna, na tina te. Pour moi, non, abotami azamwana ya nani, azamwana ya Abraham. Mais jusqu'à ce que tant et koki kaka pour Isaac asanini abotama. Et Isaac aye kobota Jacob na Esaü. Jacob a ponami 12 tribus et bimi nzambazui azu peuple naé. Mais pourquoi Dieu n'a pas agréé Ismaël? Que Toti Kasko a fait à Isaac, parce que Ismaël a sa botami, parce que Dieu voulait que moi naana abimana, moi si naé légitime, et sa femme légitime c'était Sarah. Merci beaucoup, apôtre Odo Mafuta. Oui. Dernière question, Isaiah Koye Bake. Bible le dit que moi soit kabwana mobile naé, abalate. Mais après cette permission na mobile wa kabwana moi si naé qui abal. Comment vous comprenez ça, papa? Moi, si que à côté qu'on balade jusqu'à ce que mon bain n'a au coup. Bon, ne na utai koloba ne bandeli que Bible za mozindo. Bible za mozindo. Mais voilà ce que moi je pense. Ce qui moi si a sali immoralité. Et que ba benganie na nini na libala, ça veut dire que lien na ye ya bomoko azalaki nango na mobali wana esa nini à partir ya nini ya infidèle ya immoralité na ye. Et que mobali wana pe lien o azalaki nango na mwasa na pesa nini ekatani. Et pourquoi pas que moi ça ko bala? Bon, et ça na verset mo otangaki que mwasi yango akobala te. Ok, continue à papa, en attendant. Alors moi je pense que lien est katani. Et le la lien wana est katani, il sera très compliqué. Il sera vraiment très compliqué. Peut-être il y a koyebisande ko moi si oyo que vi na yo mobimba o sala nini o balate. Je pense que na munoko et koki nango kozala facile na munoko kolobango, mais une femme qui a par exemple 28 ans, qui a par exemple 30 ans, qui a par exemple, bon, c'est-à-dire avant 50 ans d'âge, je pense que moi si on a ba difficulté suka à recéder na ikaka po abala parce que a encore na âge. Ok. Tozongela on sur le temps qu'il a vérifié. Et papa yo lobby par rapport à ndenge Bible ezopesa que permission c'est que moi si bona on dirait que contradiction moi ezana papa. Contradiction na que moi si na mobali c'est mobali akanyi moi si na mabe na infidélité ça veut comme abengana e. Oui. Tandis que Bible na lobby Bible mutelo. Mais tandis que quelque part toujours dans ma Bible ezopaka que l'homme ne sait pas ce que Dieu a uni. Non, c'est-à-dire hein, en dehors au moins Christ a lobby boya. En dehors, il y a immoralité. Hein? Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est-à-dire, n'a pensé à Christ, hein? Libala et okufate. Divorce et zaté. D'accord? Si koyo,
excepté ce qui moi si asali immoralité n'est pas autorisé mobali ce qui a beaucoup limbisa asanine à divorcer. Mais sur le plan dans l'enseignement biblique, le divorce est défendu. C'est ça l'enseignement biblique. Est défendu. Oui, interdit. C'est ça l'enseignement. Mais s'il y a infidélité à moi si et que mobile a beaucoup limbisa, alors à quoi répudier moi si naï. N'habitez sur place ou est comme clair pour mais maintenant on expliquer au lobby que contradiction est dans l'enseignement biblique, le divorce est interdit. Que nul ne sait pas ce que Dieu a joint. Mais tout ça, Jésus a autorisé le divorce. Et attendent moi si à sali infidélité. Nde mobali oya boyi ko limbisa akoki ko bengana moi si na ye pe azana raison na ye ya okende ko bala moi si mususu. OK. Donc contradiction exacte. Voilà, tu connais presque dans ce cas, papa. Donc, toujours dans ma commis, papa, tu dis Luc 16, à partir de 18, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Mais moi, sûr que au Bengana, à cause de l'infidélité, pour Bali Moussous, comment tu peux commettre l'adultère? Bon, au monde que wana sauf ezate. Sauf ezate. C'est ça. Donc, non, la Bible c'est complète. Donc il faut comprendre wana que likisko azolo bana esprit ta femme n'a pas commis l'adultère au sanin, au bengani et puis au bali moi si mususu. Mais c'est l'adultère. Parce que au bengani moi si nayo sans que moi soit à commettre nini adultère. Adultère. Si ko yoke ko bala moi si mususu. Yo au sali adultère. Ok, donc ce que bengan moi si na yo sans que asala adultère o afinga ki o manquement o désobéissance donc o bala muso o sali adultère des adultères aux osala. La Bible quelque part peut bakiste quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère mais yo le bike ako bala na non ngana lobi boya na bi penser à Bible photo to sango mais na yebika ke et loko au Bible sengi mwasi wana et c'est loko moko compliqué surtout une femme au hasard encore na âge d'ailleurs ça se comprendre donc nazo loba le contraire té nazo loba ke et loko ndé na yebi mais c'est toto sa Bible mais si parce que quelque part na tanga version ezo kimanga o ke bazo ba ke mwasi il faut mwasi o ke ba benga aboya na mobile na ye mais otangi yango non otangi yango avant peke à côté de la relation, il faut que le mouba n'ait pas avant que ake no suko. Ça veut dire que place où on a Bible zolinga goloba. Moi si on a en fait à comme le roi moi c'est Sony. Parce que ils appellent Sony moi si ba bengano na libala pour osali adultère, immoralité. Et ça Sony, osa moi si à Sony. Je pense qu'à ta famille à moi si wana on va prendre que moi si na bango sali et moi na bango sali adultère. Na ba boti ba kimaka na ba boti ba yoka somo. Parce que moi ça comme le roi moi c'est Sony. Ngande na fongoli parenthèse pour na koloba simplement que na yebi consciemment que eloko wana o basengi mwasi eza nini eza très difficile surtout ceux qui ont âge par exemple de 28 ans avant 50 ans mwasi wana c'est-à-dire pour réussir rango eza bitumba mais position ya Bible nde yango wana mais je reconnais que mwasi wana eza bitumba pona ye pour supporter ko bala lisusu te mais c'est la position de la Bible. Non bah ça avec ça suka papa. OK. 1 Corinthiens 7 11 tout temps quand o eza na Bible ou que tout temps ba komi bo papa. 1 Corinthiens 7 to bani à partir ya 10 ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi mais le Seigneur que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle se sépare qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Oui. Que ce qui en a papa. Commentaire Commentaire Ezara que au moni Paul
Paul c'est l'apôtre de l'église. Mais côté kuna Jésus a lobby que mais Paul Azar sauf une infidélité. Si. Mais Paul Azar bête là on sait que mobile a bengana moi a répété moi na été. Mais c'est ça parce que donc est dans l'infidélité au pour limite ça parce que depuis époque où on a au Paul Azoloba tilelo ba divorce est belé ezo salama ezate que moi c'est sali infidélité. Ba divorce ezo sala me belé depuis temps wana. OK. Pour la combien on pambata depuis temps wana. La ba cause musus. C'est-à-dire ba divorce est salama depuis cette époque là. Ba cause nango eza juste été. OK. Yangana Paul aza ko yebisa mibali ke muta bengana mwasi nete soko répéter mwasi na oke ko bala mwasi mususu yozo sa nini? Adultère. On sali adultère. Pourquoi? Parce que obengani na cause nini? Alors, ce que j'ai époque wana jusqu'à époque na biso lelo, tu vas trouver que ba divorce salami est belé. Mais ba divorce wana eza na ba cause moko injuste. Soit mobali amonika ke soit mobali alingaki mwasi mwasi azalaki mukie, bo évoluer bo mwasi komi munene alingi mwasi munene te. OK. Age ko bala mwasi mukie a créer banine, ba rubrique moko boyanine, ya ba raison. Et quand nous parlons là, nous sommes aussi pasteurs, nous dirigeons les gens, tout ça dans la réalité, belé, tout ça vivre, na musalo, tout ça là, auto ikolobango abate, que ba divorce belé ça et à soutenir. O tout na mubali bo, raison ezanine. O kangi na mubali, ote, a comment compliquer vie na ngai, mais expliquer comment compliquer vie na o comment. A comment compliquer vie na yo na nini. Oh non, à manquer un respect. Oh, à manquer au respect, bon. Ce qui moi ça manquer au respect, mais quand même qu'on expliquer, à manquer au respect pour les Camerounais. Et bon, ça manquer au respect pour à Koutagi, moi si à Tindeli au sexe nae. À cause silicaté. Vous comprenez? À ça raison au silica, à la raison au silica, pour ça moutou. Et bon, ça kangaki yo na message morope au komeli nani. Au komeli pe moi si mes message d'amour. À cause silicaté. Ah, aussi les capeurs, on a tombé les mongongo. Allez, yo commis un gros problème. Le quoi déjà posé à na bolinga, moi si on a et tonda kio, ou yes un gros mouné n'est pas divorcé. Et ça l'a bien été papa, aux allants moi c'est un manqué au respect banin. Parce que moi ça bon ko banaye ka papa. Quand on a ko facilité bisoté papa. Tenga na zolo baboya. Moi c'est impolitesse. C'est-à-dire azo cho mal à l'aise papa. Démarche on a nazanango. Ezali ya ko influencer moi cité la femme. Qui dit femme dit soumission. Moi c'est en raison te ya finga mbali na ye, ya ko manquer mbali na ye. Même si mobali yango au trouver que alingi fi mo boye, o ko manquer respecter. Il faut yeba comment ko kende na yango jusqu'à ce que olonga parce que koki kolonga. Po eza na basi ope ba longa mibali na bango, mobali azaki mobulu mais moi c'est alongi po ba méthode azaki nango zaki simple. Ayebi que mobile a une infidélité, mais a tout na mobile loté, a servir comme il se doit, a sa makambu nyo sondenge sengeli, mais a olele la nzambe. Au moins nzamba intervenir, un jour pe mobile aye vers moi sinaye, aye ko senga pardon makambu sili. Merci beaucoup l'homme de Dieu, c'est la fin de notre émission. Papa, ce qu'on a oyo, bazarake basali tout mais bakaboni na bango kaka. Na après cette version je crois tout à l'heure là, OK pas Bible zo que moi soit kaboni na mobile na ye, atika la bon tinde mobile na okufa avant que a s'engager na relation mususu. Na basio badana ba 30 ans, 35, 40 à monique si mité na papa pasteur et si mité na mobile na mais avec chrétien. Et Seigneur, à toi, ça la Bible, toi, à donner, banzela na mususu. Ce qui réponse à moko, papa Ville. Ce qui moi si wana est simbité, alors que yemo pa yebike, na saki nanga ekobote, abimi na libala wana. Donc à soit fafanda bongo. Parce que yo saki ekobote. Bon obimi na libala oke wa. Oke ko bala, oke ko sala ekobo. Mobali pendeng atikali, ye patikali ko sala. OK, mobali a bengani. Na cause nini? Na cause nini? C'est que désobéissance, manquement, impoli. Mais divorce on est à soutenir. Moi ça balate. Attends que moi ça dans na banzela na e, adana na raison quoi. Abalate atikala kabone Bible le bi que phase tine mobali wana. Ya wana bi position Bible za faut vendre bongo. Mais na uta iko évoquer l'homme na loba que mais na yebi que loko basengi moi c'est ça difficile surtout so gaza na âge. Mais ce que pasteur to ça non to sa Bible to. Si, mais position nanga
na respecter parole de Dieu et pour nga naza na autorité sur la parole de Dieu. Ah bon? Oui, j'ai pas de l'autorité sur la parole de Dieu. Naza na autorité. Peut-être que oui, là, tu peut-être. Moi non, au bout de que moi non, l'église. Ba bengani na libala bani mais azui mobile mso ko présenter à Dingabal. Azui c'est mobile wana bilo wona. Non, pas mbolatin. Ah bon? Oui. Na pas mbolaté. Eza na baka o tokutana nango. Mobali a divorcé na mwasi na ye. Baye po abala mwasi mususu et pas na biso. To vérifier makambuti. To vérifier, to landeli ba dossier, to landeli to monique oui, femme a commetaki infidélité, ba preuve nyonso ezali. Voyez, ton tika frère wana abala mwana na biso et puis to ko accorder ye nini bénédiction na biso. Mais ce qui est bongoté, non, par rapport à moi, nous avons divorcé, bah bengani et moi, non moi si. Il y a pas de raison. Mais éviter, mais les Bibles, est-ce qu'on pratique à la bonne? Ok, parce que la Bible, on dirait que on ne peut pas dans ce qu'on a essayé de pas dans ce qu'on a essayé mobile, mon soubazon qui s'est mobile, le bazar n'est pas bon, on est au pam pour le mariage pour la deuxième fois. C'est compliqué. Compliqué. Merci Pasteur Odon. Apôtre Odon d'être venu. C'est la fin de notre émission. On va pas votre numéro de contact et adresse à l'église. Ok, adresse à l'église, Tozana Lokolama. Tozana Lokolama numéro 10. Na commune ya Kasavubu entre Éthiopie na avenue Kasavubu. Lokolama numéro 10 na commune ya Kasavubu. Toroki kosola na yo surtout que torobeli makambo ya libala. Peut-être que vous avez besoin de conseil na biso. Et Orobenga biso na plus 243 99 99 29 538 plus 243 99 99 29 538. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve à la prochaine. Bonne Zambé, na bonne Zambé. Lola, les Ophotas. Maintenant, tu as ce soit du page. La femme qui dit femme dit soumission. Moi, c'est la raison que je suis mobali na manqué mobali na ye. Même si mobali yango au trouver que alingi fi mo boye, oko manqué respecter. Il faut yeba comment kokende na yango jusqu'à ce que olonga parce que koki kolonga. Po ezana basi ope ba longa mibali na bango, mobali azaki mobulu mais moi c'est alongi po ba méthode azaki nango zaki simple. Ayebi que mobali a une infidélité mais aotuna mobali lote a servir comme il se doit a sa makambu nyoso ndenge sengeli mais aolelela nzambe omona nzamba intervenir un jour pe mobali aye vers moi sinaye aye ko senga pardon makambu isili. Merci beaucoup l'homme de Dieu, c'est la fin de notre émission. Papa, ce qu'on a ba oyo, bazarake basali tout mais bakabwani na bango kaka. Na après cette version je crois tout à l'heure là, OK pas Bible zo que moi soit kabwani na mobile na ye. Atika la bon tinde mobile na okufa avant que a s'engager na relation mususu. Na basio badana ba 30 ans, 35, 40 à monique si mité na papa pasteur et si mité na mobile na mais avec chrétienne. Et Seigneur a tout ça la Bible tout azanaye banzela na mususu. Ce qui réponse à moko papa ville. Ce qui moi si wana esimbité alors que yemo pa yebike na saki nanga ekobote abimi na libala wana. Donc aso fa fanda bongo. Parce que yo saki ekobote. Bon obimi na libala okewa. OK ko bala, OK ko sala ekobo. Mobali pende ngatikali ye patikali ko sala OK mobali abengani na cause nini peut-être que désobéissance manquement impoli ka be divorce on est à soutenir que moi ça balate attaque moi ça na na banzela na adana na raison quoi abalate atikala ka bonne bible le bi que phase tine mobali wana ya wana bi position bible za faut vanda bongo mais na uta iko évoquer l'homme na lobai que mais na yebi que loko basengi moi c'est ça difficile surtout so gaza na âge mais ce que non tout sa bible tout si mais position nanga na respecter parole de Dieu et pour nga naza na autorité sur la parole de Dieu. Ah bon? Oui, j'ai pas de l'autorité sur la parole de Dieu. Naza na autorité peut-être que yé là tu peut-être moi non au bout soit que moi non église ba bengani na libala bani mais azui mobile mso ko présenter à Dingabal azui c'est mobile wana bilo wona non pas mbolatin. Ah bon? Oui. Non pas mbolaté
eza na baka oyo tokutana nango mobali a divorcé na mwasi na ye baye po abala mwasi mususu epa na biso to vérifier makambo ti to vérifier to landeli ba dossier to landeli to moni que oui femme a commetaki infidélité ba nini ba preuve nyonso ezali voyez to tika frère wana abala mwana na biso et puis to ko accorder ye nini bénédiction na biso mais ce qui est bongo te non par rapport à moi nous a divorcé ba bengani moi na moi si ya wana pour na raison nini na ebité mais les bible est-ce que ça tika la bongo parce que bible on dirait que on ne peut pas nangaso ayesenga ni pas nangaso ça azui mobali muso bazongisa mobali lo bazana liboso mbongo na opambola mariage pour la deuxième fois c'est compliqué. Merci Pasteur Odon. Apôtre Odon d'être venu. C'est la fin de notre émission. Papa, votre numéro de contact et adresse à l'église. Ok, adresse à l'église, Tozana Lokolama. Tozana Lokolama numéro 10. Na commune ya Kasavubu entre Éthiopie na avenue Kasavubu. Lokolama numéro 10 na commune ya Kasavubu. Toroki kosola yo surtout que Torobel makambo ya libala. Peut-être que vous avez besoin de conseil na biso. Et Orobenga biso na plus 243 99 99 29 538 plus 243 99 99 29 538. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve à la prochaine. Bonne Zambé, na bonne Zambé. Lola, les Ofotas. Maintenant, tu as pour Bakin Zamba, Boto, ce soit du page.